Quitte le pouvoir, Kabila. Ça fait trop longtemps. Tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans. Depuis 15 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourras avoir des ennuis si tu t'accroches à être toujours le président du Congo. L'opposition a des visages. Notre topic de ce soir. Tu pourras avoir des ennuis. Si les choses restent là, Kabila, tu dois partir. Il faut partir, Kabila. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il faut quitter le pouvoir parce que personne ne veut de toi. Merci, 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 merci. Les lots, tous on là sur l'opposition en des visages. Na prometari bino que opposition en Congo eza tantôt plus tôt. Alors bato belé bazo benganga na Canada un peu partout que bozo ka ba message te botala o na tsaki lobby bozo mona combien de personnes batali bomoni 506 views o ya lelo émission ya lobby plutôt o ya lobby ya jeudi 506 views donc oyo esalamaki lobi bato bazokontinue kotala donc elakisi ke bato bazotala soki omoni ke son eza bien te il faut changer bapareil nayebi te fo nabenga ingénieur de son na nga akoregle bamakambo tu fo ayelanga bamicro oyo alaki awa mosusu eyali awa ezosala te micro oyo yango oyo ezomona micro eza awa mwana na nga titi ingénieur na nga aza te aza na voyage ye moto atielaka nga bamicro donc moye na travaille bongo eza te ezosenga baingénieur mosusu aya kofixele ngai na bamicro parce que nasalaka te eloko nayebi te naza ingénieur de son te mais nazotravaille ndenge wana mpona lelo bosouffrir bongo nabanzi next week soki mwana azongi akofixe biloko nyonso tu mpo abetaki tour côté ya afrique mpe côté ya paris alors je crois que aza na nzela ndenge akozonga ezala bien alors tomoni awa balobi opposant se réunir na Fatima pour décortiquer les discours de Kabila ou Azali Aïbaki élection. On est convaincu de toutes les questions qu'évoque le Kabila peuvent être examinées en toute transparence. Donc, la question sur Kabila qui cause en transparence par tous les partenaires des partis prenantes au sein de la commission électorale au Babengi Seni na majorité présidentielle. Alors, envie de crédibiliser les processus électoraux en cours, d'où l'exigence d'une réanimation urgente de la commission tripartite pour la mise en place effective du calendrier. Donc, il va travailler sur le calendrier parce que c'est session extraordinaire au ça dans le Parlement, bazolinga va glisser, c'est-à-dire va pousser l'élection mususu et soit 3 ans ndenge mwanase masengi ndenge batutu basengi donc opposition eza divisé ba misusu su bazwi mbongo ba misusu nani bazwi mbongo te bazo hésiter mais tellement boyebi ke ba opposant Congo bazala jamais côté à Congo bakendaka jamais ko discuter pour l'avenir à Congo bango bazali batu balingi ko profiter na vie ko lia pour na bango opposition elakisi zwa mbongo tia na poche ndenge moko ba leader alobaki so bapesi yo mbongo zwa mais kosala mosala na bango te wana Etienne Tshisekedi alobaki soki bapesi yo mbongo zwa mais kosala mosala na bango te alors napesi batutu merci ndenge bolobi botiki bakodiscuter Etienne Tshisekedi nani boye tout en passant nazwi information ya bato ya Pariko balobi que le 28 juillet na London lobi bakopesa ngai cote wana magistrat cote wana esika bakojuge nani moto ya général oyo ya Rwanda oyo bakangi na Londres oyo mwasi ya Tony Blair apesaki 1 million mpona caution babimisa ye mais heureusement bandeko na biso bakotisaki mikanda oyo ezolakisaki garçon wana ye na Blaise na Kabarebe ye na Kabarebe na Kanambe
baboma batu na tingi yango omoni aza retenu kuna ezali kambo par côté ezali kambo IDPST ezali kambo ba congolais nyonso le 28 tozala na Londres to assister na tribunal wana to olola mutu wana po ba ekroué ye pe akende na tribunal ya La Haye kosamba parce que aza moko ba génocidaire pe na côté ya La Haye kuna La Haye bokomona ke ndeko na biso te ennemi na biso bakomi ndeko na biso parce que azo fournir ba information kitoko po bakanga Kabila nani mutu bakanga kuna général Ntangana aza kopesa ba information kitoko kotinda ke Kabila mutaza kotinda ba arme nationalité ba teni nyonso aza ko se pa Kabila. Donc Kabila ye moko aza grand problème na Congo yango wana eza malamu te ko kende ko sala conférence ndenge wana mutu wana dialogue na Moutouana parce que avant même à ça deux mandats 55 ans avec un quinquennat à ça qui 4 ans il y a nothing oyo abomaki Moussé Kabila les Congolais c'est-à-dire tout télémé la bango et vous amalamu alors tous ces na opposition totally opposition il fallait jouer rôle nangunga oyo Kabila assis à l'axi bizaleli naye nangunga o société civile et télémé Kabila et lobby va respecter ba institution mboka va respecter constitution mutu moko te akoki ko changer constitution parce que Kabila depuis 2001 tilelo a changé quand ba constitution na veille ya ba élection tout cela opposition ezwaka mbongo na quelques combattants to quelques bato na libanda oyo bazo endormi bato tolobaki to tikala ko tanga na ba kombo tout et tout ezo edete il faut tous à la bomoko mungala muluba mushwaili mukongo biso tout ozala bomoko lokola Mobutu atika biso poto benga na ba Rwandais oyo baye kokotela biso na mboka pona koyokisa biso soni pe na koboma bandeko na biso alors balobi awa opposition ezali na deux visages alors que ce soir sur la télévision publique les journalistes de la presse officielle s'emploient à commenter positivement chaque paragraphe du message à la nation de M. Kabila dans le 55e anniversaire de l'indépendance. Les opposants pour leur part ont mis une semaine pour y répondre. Au moins, erreur ba opposant ba osala. Kabila azo marqué ba point. Kabila azo loba, azo kumisa, azo finga, azo tchola. Bango ba sali le côté ba garder monoko, ba sali une semaine pour ba relaksa, ba ko répondre pour ba lobake, ba lingi makambo wana te. C'est-à-dire 50% na kati na bango balé, bamsu balé te, bamsu pesi balé na bango, bazo bimaka opposition mais basi balé mbongo. C'est-à-dire toti na bango lobby déjà ba jeune ba combattant ya IDPS batindaki opposition e banda musala pe diaspora e banda ba piqué. Donc tozo c'est la opposition ya mboka oyo olie vanda l'olie est là la pongi kaka moki ya mutazo sala ba vidéo et pourtant opposition faut la réunir et ça la makasi na oyo Makila sali ndeko la so José Makila sali félicitations na deux vidéos wana yango ezo telema ezo bunda contre ba vidéo na biloko be loge oyo bazo sala Kabila et pourtant a échoué lamentablement 14 ans na kati ya mboka asali loko moko te tozali pays ekomi et sika bazo benga au capital ya viol na Congo Kabila mutakomisi ya bongo basi na biso traumatisé basi na biso violé basi na biso ridiculisé ba force na ya armée na biso infiltré ba pouvoir ba généraux ba tutu baza ba Rwandais na ba poste te comme ba Rwandais mais yazo kumisake ameme biso démocratie et pourtant yemutu aye ko tia désordre na Congo parce que yenda za vrai problème na Congo. Alors balobi ils ont mis une semaine pour y répondre pour se faire les opposants qui se réunissent dans une nouvelle plateforme dénommée Dynamique ont produit une déclaration à 7 points correspondant aux préoccupations majeures soulevées par Joseph Kabila dans son discours d'orientation. Donc, les opposants se rassembler, répondre 7 points sur Makamboyo, Kanambe et les génocidaires à l'OMI. Donc, entre-temps, le calendrier électoral global, l'enrôlement des nouveaux majeurs, la sécurisation des processus électoraux, des nouveaux majeurs, la sécurisation des processus électoraux, les découpages territoriaux, les dialogues, la neutralité de la CENI et la session extraordinaire sur la manière de résoudre toutes ces questions, les opposants ne mettent pas sur la même longueur que Kabila, des contradictions parfois difficiles à surmonter. Pour Kabila, seul le dialogue peut permettre d'éviter au pays une impasse totale
joyeux de la souveraineté du pays, Kabila qui se croit investi d'une mission spéciale veut assurer de l'initiative de ce dialogue puisque que moi, il s'assied au jeu de rôle en conduisant personnellement les consultations politiques, bien qu'elles soient épuisantes et tout égard, elles lui ont permis d'entrer directement en contact avec des acteurs sociaux, politiques et RDC. Certains opposants en sont sortis exorcisés, pluralistes, l'opposition présente des visages, l'IDPS manifeste son accord au dialogue sous une condition, que la présidence ou la médiation soit assurée par la communauté internationale pour ces vieux partis d'opposition au régime successif de Mobutu Nze Kabila, Joseph Le Rwandais, à la participation de la communauté internationale, très contestée par les pouvoirs, s'avère nécessairement pour concilier les positions des protagonistes qui ne sont pas confiantes. Donc la crise de confiance ne sera pas résolue par un coup de baguette magique ni par un décret. Contrairement à l'IDPS, la dynamique des groupes de Fatima ne prouve aucune opportunité de dialoguer avec Kabila. Ça, c'est une bonne chose. L'argument considéré a démontré que Kabila ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Toutes les questions qu'il évoque peuvent être examinées en toute transparence par toutes les parties prenantes au sein de la commission de CENI. Donc, au moins, opposition est comme une des visages, bamsusu balé mbongo balobi il faut tokende dialogue bamsusu balé na bango mbongo te mais bazali koloba Kabila azana tina azo mérité te aza même la chance te to pesa ele sous 2 minutes to pesa même 40 minutes à diriger mboka parce que abomisi plus de 20 millions de Congolais à kotisi ba Rwandais na mboka na ngonga oyo mokili mobimba oni esala ba déclaration bimisi ba rapport mapingi ezoloba ke Rwanda na Uganda ba infiltrer Congo ba envahir Congo. Kabila ye akata relation te, Kabila akizane mutu te, kutu Kabila azo entretenir ba relation qui toko na bango, c'est-à-dire le plus grand problème na Congo eza Kabila. Alors tozomona siko opposition ndenge bandeko na biso balobi awa balobi eloko makasi eali que opposition na biso il faut ça la nuit. Opposition il faut ekende na ba déclaration nango et banda ko sala ba marche et banda ko sala ba piquet et banda ko sala nyon surtout parce que na procès CPI tangana azopesa ba témoignage accablant contre Kabila Kagame dans les massacres. C'est-à-dire tozana élément qui toko utiliser ngo eza oyo ya tangana zoloba na CPI azofunda Kabila azofunda Kagame bango nde ba génocidaire ba bomi na Congo. Donc biso il fallait totel mabongo. Alors tozomona susu awa na masolonyo surtout gouvernement ya ba Congolais, gouvernement Congo c'est-à-dire Kabila na ba Rwandais au ba na Congo refuse l'accès de visiter les prisonniers politiques aux députés européens. Et c'est grave parce que ba députés européens ba yé na Congo pour ba s'acquérir na ba situation sanitaire, comment ba opposants congolais bazo croupir na ba boloko et pourtant ba génocidaire rwandais baza amnistié. Alors bani ba yé ba condition nini ba Diomi Dongala bali condition nini bana lokola ba Radek suprême oh ça fait plus de 1 mois à Bundi disparu séquestré na ba bureau à Aner. Alors gouvernement wana oyo ebomaka batu ebomi batu na ba force commune oyo lelo ba force commune to lobela ngo soutenir likola distraction ya IDPS na ya Apareko na ya mwana nsemi oyo baye kotia distraction et heureusement to tindiki bango na retraite forcée bakende parce que bazo koya na réconciliation te bazo na tribalisme or na ngongo oyo biso nyonso tu ba congolais il faut tozala uni tozala moko to sangana to tikana no ba problème mike tozala liboke pe to bengana ba ennemi oyo baye kokota biso na mboka. Alors tomoni sikoyo ke na opposition il a fallu opposition et zoa pouvoir wana ya kobanda ko massacrer ko matraquer Kabila ko massacrer te pardon ko matraquer Kabila ko sala ba piquer ko sala ba déclaration mais tomoni opposition mingi basombi bango mingi balembi bamsusu bakomi na bango
bato ya Kabila na Butu bazozala na Kabila na Moi bazozala na CC na kati opposition wana toza na Vital oyo azosala ndenge Tshisekedi basala na Mobutu tolobaka ngo ke Tshisekedi azala jamais opposant mais Tshisekedi asala G oyo Kamere bazosala na Kabila ya kosala ete baza na opposition mais bazosala G moko Kabila azala jamais opposant na Kamere baza ba pire basalaka eloko moko eloko kokamwa 40 professeurs ya université balefimbo lobi na primature impayé ba mois ebele ba professeur ba docteur en droit bani bakende kosala piqué na primature mais eloko kokamwa Matata Mponyo atindi bakuluna en cravate bakuluna en tenue bana mura oya ba Rwandais bake ba beti ba professeur ba nyokoli bango babotoli bango ba portable na bango et pourtant bato bakende ko manifester alors bino moko botala makambu oyo eza mawa bingi mawa ba docteur en droit bakutani na bakuluna donc babeti bango babotoli bango ba portable na bango babotoli bango ba sac na bango batoboli bapina ba voiture na bango babeti ba éminent professeur oyo baki ko réclamer ba droit na bango bafuta na bango te alors bato aboye oyo baza ba dictateur baza ba terroriste bango bozolinga ba diriger mboka bango bozolinga ba continuer ko diriger mboka o balobi démocratie awa biso to monaka bato bazobima libanda police azo sécuriser bango ti ba sa marche na bango marche moko pacifique mais oyo ya Congo to moni sikoyo bazolakisa vrai face na bango ke ceux qui congolais meko bima libanda bakobeta masasi bakoboma mais problème te to bima libanda biso nyonso baboma biso comme ça totala bakodiriger banane. L'opposition exige que l'examen du projet loi sur la tenue d'élections locales en octobre soit retiré du calendrier de la session extraordinaire. Kabila atindi bango ba voter loi wana donc pour nani qui ça président ya parlement alobi que Kabila atindi bango apesi bon ordre ba kota ba voter loi wana le plus tôt que possible pour nous permettre le glissement ya Kabila. Or l'opposition en insistance du pouvoir à vouloir mettre en place pour l'opposition, on ne peut pas insister que le pouvoir en place a qu'on mettre bah, élection locale jamais organisée dans les pays depuis l'indépendance depuis 1960. Donc bah, élection depuis 1960 et Salama non était en place n'engwana mais par contre serait une manœuvre pour la PPRD de retarder la présidentielle et de rester au pouvoir. Et M. Mounakou a appelé les détracteurs du projet à attendre le moment de la présentation des lois pour exprimer leur désapprobation. Mais bakende ki kosala nini na kati ya session extraordinaire ba parlementaire debout ya IDPS ba sengi diaspora na opposition na kine ba banda déjà ba action oyo kosalama. C'est-à-dire bomoni ke na ngonga oyo tolobi kokende na session extraordinaire oyo kosila le 2 août ezali ko participer na glissement au bango bazosala mais bango bakekuna parce que Kabila atindi Minaku asala nyonso tout va faire voter loi oyo ke ba élection locale, c'est-à-dire les élections locales et ba retardango entre temps les bazo retardango eza nango eloko musu te ezali déjà glissement. Alors qu'est-ce que l'opposition doit faire? Opposition charge nyonso tout ya mboka etikala na maboko na yo. Soki bolobi boza opposition, soki bolobi bolingi Congo ngonga yango yo fo bino bokota na cadence. Eloko nini bino fo bosala bozanga eloko mususa bosala te eloko bozo sala ebandi nanu koleka na ba commune kosala ba émission ko bana ko préparer population na piquer ko préparer population na ko se révolter ko préparer population ndenge bo préparer bango le 19 le 20 le 21. Alors ko yeb sa population que eloko bazo sala ezali ke Kabila lingatika na pouvoir. D'ailleurs ba jeune tout ya tiango na confirmation pour na solo la ina bango ba bisa ina ba bi pasta biso toza na problème te. Kabila sala nyonso ya zo sala toyebi ke le 26 novembre il faut à Longo et le 26 décembre il faut passer la passation au pouvoir na Congo. Ce qui a sali en moté aye bango ke
ebembe na ye bakotraîne yango partout na ville ya Kinshasa ndenge basalaka ya Samuel Do. Alors awa tozobenda opposition Matoi na koloba ke mutu aboye basololaka na ye te, mutu azoboma, mutu oyo azotia zizani parce que tolobaki yango batu oyo baza tout autour na ye ezali ba mobutiste baye na style ya Mobutu, diviser pour mieux régner. Tala lelo IDPS bango na apariko baweli nini? Or bango nyonso objectif na bango eza ko libérer mboka. Soki objectif na biso nyonso eza ko libérer mboka, est-ce que tobando swana toke na public oyo afingi oyo? Le fait que bazo ke na public ofingana elaksi balembongo bazo distraire communauté, elaksi balingi tribalisme ekota na mboka. Yo mwana mboka eloko tozobeta sete tango pays eza sous l'occupation, ba parti politique nyonso tuwe kweya bato tu bakomi ba résistant, bato tu si bakomi ba combattant. Yango nde ekoyede biso to libérer mboka. Mais toko travailler na nani? Toko travailler ensemble na opposition oyo eza na Kinshasa. Opposition eza na Kinshasa mingi bolembongo. Mingi Kimbuta pesi bino mbongo, Kabila a utilisé Kimbuta, a utilisé Boshab, a utilisé Kisa Minaku, a utilisé Batouana nyonso tout pour te bapesa bino mbongo afin que bino bo travailler pour na bango. Mais nazo senga na ba o balobi baza opposant et sengeli bo yeba ke Congo ekozala libéré par rapport ya prophétie ya Bible, par rapport ya maloba ya mosali na Nzambe ale moloto, pe par rapport ya bisakoli ya papa Simon Kimbangu ou azali prophète ya Jésus-Christ ou asalela Yesu. Alobaki 4e génération président ozala mopaya, mais président na baroboma ye pe bana mvuluzi ezali bana o bapanzani ya Congo bakotomboka tina suka. Eloko zo kabola bana mvuluzi ba travailler malamu ezali binzambi, ezali ba faux ba pasteur, ezali ba faux leader, ezali ba parti politique. Soki bato baza mayeli ba comprendre que soki mboka eza na occupation, parti politique nyonso to ekweyaka toluki na to libérer mboka, to ke na dialogue te na étranger, to ke na élection te na organisé par les étrangers, mais to koluka na to libérer mboka. Soki to libérer mboka sima to vandi, to sololi, to fundani, to fingani, to bundi bakaboli biso sima to ke na élection. Balo bino politique nini obino bosala? Politique nini obino bosala o bino boyebi ke mboka eza occupé, ba américain bazolo bango, ba tutu bazolo bango bino bazolo bate. Kutu to uti ko susu message mususu ya nani Obama Amérique a commis sous président Obama a commis a rappelé na gouvernement Congo que 3e mandat exacté. So boké na Facebook il y a Didier Forme Didier Forme Songo Boromonango. Obama a bengi sous a rappelé que Kabila ngongesi koki okoki ko se représenter souté et là comme ça zate 3e mandat zate glissement zate. Mais tala bato baza mité ya mabe azo compter siko na banani azo compter na bato oyo tobengi ba opposant ya nzala, ba opposant oyo baza na ba calendrier caché, ba opposant oyo baza na défense, ba opposant oyo liboso ya caméra aza opposant mais na butu azo kutana na André Kimbuta, na butu azo zwa enveloppe ya Boshab, na butu azo zwa enveloppe ya Minaku pona koteka mboka. Bien aimé, na pesaki bino exemple ya Maréchal Patin a travaillé pour la France, a trahisaki tango basalaki libération, boyebi makambo esalamaki pour na Maréchal Patin. Ndenge moko lelo toyebi bakombo, toyebi bandaku, toyebi na bamonta bozwi. Bino eloko peuple azosenga bino magie te, azosenga bino eloko te, azosenga bino eloko oyo bino boyebi na constitution ndenge oyo ndeko na biso José Makila alobi ete bokosolola na mutu te oyo asisi manda na ye, oyo arespectaka bino te, oyo depuis 2001 ti lelo na veille ya élection akwafaka constitution ezwaye na mesure. Boyebi yango Kabila l'air akomaki président bomi musée oaza papa moboko na ye
azaki na 29 ans constitution ya mboka ezalaki koloba teke mwana 29 ans kozwa pouvoir bokitisaki constitution po azwa pouvoir. Na 2006 akoka kokende na baélection te parce que azalaki na mwa 40 ans bosalaki nyonso tu ndenge moko. Chaque fois na 2011 bomoni eke soki ake na 2 tours Tshisekedi akobeta ye na ale na retour bosala yango na tour moko mpo na kochange constitution mpo kaka ye atika la président. Na 2016 bolingi bochange constitution mais tour oyo bokimi constitution bozokende na glissement boprivilégie baélection oyo ezanga ntina yango na opposition alobi baélection oyo eza important ezali ya présidence bosala nanu élection présidentielle oyo etikali bokosala yango nsima. Ngai kutu mpo na ngai si ça ne dépendant que de moi pays eza sous-occupé bokokokende na baélection te na bato oyo bazali baoccupant. La plupart ya cas baoccupant le baorganisaka baélection basalaka yango mpo baganye parce que bouti komona ke bango moko balobi ke bacalendrier wana il y a un problème même na fichier électoral. Fichier électoral wana eza corrompu eza na badonné ya mabe. Alors bokende na baélection oyo gagner assez amonani ponani. Na Afrique du Sud baza na ba preuve ke Kabila assez ayebi ki se représenter asala ba poster à mwasi na ye asala nyonso c'est-à-dire soki lelo mwasi na ye mutaza candidat à la présidence, c'est-à-dire que moi soit na gagner parce que fichier électoral ou électronique ezali na ba donner à lokuta. Alors opposition le roni boko ko sala. Opposition comme divisé et opposition eza na deux visages parce que eza na batu ba botama ba traître banda bo mwana. Opposition faut luka yeba rôle nini caméra zo sala parce que boboyi kokende dialogue bosali malam boboyi kokende extra nani extraordinaire bamsusu bakei mais sikoyo boyebisa biso souci na bino eza nini projet nini bozala ngwa société moko na bino auti oloba nini auti oloba ke bino bato opposition boyebeli bolingi te puisque à chaque fois oyo bino bokendaka oyo bino boboyaka élection botindaka bato bakende zelanga tiela bino élément yango mpo boyoka ndenge bango moko bato opposition bazoloba babi à chaque fois oyo bango bazalaka na problème kuna basalaka ndenge wana ezalaka bongo zela totala élément yango na tala yango awa alobi à chaque fois opposition eza corrompu eza divisé bakoloba bakokende dialogue te bamisusu bakei bakoloba bakokende te bamisusu bamonani kuna bazozela bango tu bakende bakutana po te basala musala oyo bayokanaki. Alors boyebisa nga siko tokolibere mboka ndenge tokolibere mboka ndenge nini soki toza na opposition oyo ezoyeba kosala musala osala te soki toza na opposition oyo eza corrompu soki toza na opposition oyo bayebi koloba non te soki toza na baopposition oyo balengaka liboso ya mbongo soki toza na opposition oyo balengaka liboso ya musala nyonso tu liboso ya makambo ya Congo. Et pourtant étant que bacongolais souci na bango il faut ezala nini il faut ezala ne loko kaka moko ezali souci ya Congo. Bien aimé opposition na biso ezali na deux visages tozosenga na baopposant babima na kati ya masolo wana batikala na kati ya bondiko na kati ya kolinga Congo na kati ya kolinga biloko wana nyonso tu ekozala malamu. Alors ekozala ndenge wa balobi opposition ezali divisé bamisusu basi balembongo bamisusu bazobanga bamisusu bakozala bongo na Kabila na butu mais na moi balobi baza ba opposant. Alors tokeba parce que toyebi bandako na bino toyebi nyonso eloko tozozela tolingi su ba discours te tolingi bokende na ba acte concret ezani ko former bato ko banda osala ba piquer ko komela ba ambassadeur nyonso ko lakisa ke bozo sepela na ngote pe ko bimisa population libanda eloko ko stopper Kabila mwana boye bango ke abobi déjà mingi ba dossier oyo ndenge bakangi mutu ya sécurité ya nini ya chargé ya sécurité ya Kanambe ya Kagame na Londres batangi kombo Kabila ezobangisa ye kunda bantware nani kisa oyo mususu azali awa na Paris na kombo ya Tanganda Bosco Tanganda tanga zotanga bakombo na bango ezobangisa bango do bakomi affaibli et bomona ki ba na panique générale parce que Cortez à Kabila ba tiré sur yango mutu atira monanité
pe mutinerie ningo salama mutinerie ningo salama na kati ya ba camp militaire c'est-à-dire baza na débandade bazoye batelo ni bako sala bakomi na suka etikali siko biso to pousser bango po ba kende bien etikali siko to pousser bango po ba kende libanda etikali siko to pousser bango po ba kima etikali siko to pousser bango po libération mboke salam. Donc biso tozo s'attendre na bino bato opposition ne lokora moko bo bimisa population bo bare nzela na kabila ndenge bosalaki na janvier. Alors ba les na kana bino soki bosali boko kota na histoire ya Congo bomona babeta banzembo indépendant tchatcha etikala ba générique wana etikala libela po na mboka na biso batia bakombo bakalonji bakombo bato wana nyonso babolikango. Mais lelo o bino boza na chance na place ya bolikango bakoma Fayulu na place ya bolikango bakoma José Makila na kati ya bolikango bakoma batu nyonso tu oyo bazalaka na mboka na biso oyo bokoti na nini na masolo wana. Alors soki bokoti na masolo oyo na ndenga kimia bokota na histoire soki te ekozala mawa mingi ekozala mawa mingi ekozala mawa mingi ekozala mawa mingi soki te ekozala mawa mingi parce que bino bokozala batu oyo bokozala basoni ya batu oyo barate kokota na histoire ya Congo po na lisolo oyo esalami lelo. Alors nzambe amona bino nzambe abatela bino nzambe azala na bino parce que biso tozali bana ya Congo tozali bana indépendance tozali ba oyo babundela Congo esengeli na biso totikala na nyonso tozosala ekozala malamu mingi pote nzambe aleka na kobatela biso nzambe aleka na komona biso nzambe aleka na konengela biso ekozala ndenge wana. Indépendant tchatcha ezali bongo oyo nani kabase ya mpala kabasele chamala ayemba atia bakombo babolikango atia bakombo batu wana nyonso tu ezalaki batu oyo babundelaka mboka tolingi bino pe bokota na histoire tolingi bo sukisa histoire ya Kabila parce que Kabila za congolais te mokili mobimbese yebi yango abomi mingi to sukisa ye ekozala malamu mingi ekozala malamu mingi ekozala malamu mingi ekozala malamu mingi. Merci. Breaking news eza pona bino breaking news eza pona bato nyonso. Merci na bino nyonso tout bozo s'inscrire na Front pour la libération totale du Congo. Bato nsu babengi nga balobi nga na koti na mouvement oyo prenez vous en charge. Jamais de la vie nakoki kotambola na batribaliste, jamais de la vie nakoki kotambola na batu oyo baza na posa mbongo baza na posa libérer Congo te. Mouvement tosali yango Front pour la libération du Congo. Merci na bino nyonso bozobenga na gauche na droite. Email adresse na biso ezali wana. Tozali na sensibilisation, tozali na kati ya kotonga groupe, tozali na kati ya kotambola na kobanga nzambe pe kolanda masolo ya Congo pona ko libérer yango. Mwana nyonso tu ya Congo tokosenga na yo o rejoindre biso parce que tomoni ete ba groupe oyo ya minene totielaki motema bazali na bango benemi ya Congo, bazali na bango batu oyo balingi Congo te, bazali na bango batu oyo bazali mitema mabe, bazali na bango batu oyo baboyi Congo ezala libéré, bazali na bango batu oyo balingi kanyaka, bazali na bango batu oyo baboyi bana na nzambe basepela balingi biso tolela. Or Congo eza ya Yesu, biso toza bana na nzambe, toza bana na Yesu. Breaking news toza ya Yesu apesi biso molimo tosikola génération na biso mboka na biso ekota na bilaka. Occupation il faut esila mais yo oyo oza na opposition kolia kanyaka te sala musala au peuple azozela. Congo eza ya Yesu, ba plan nyonso ya monde de ténèbres, ba plan nyonso ya batamisala mabe, ba plan nyonso ya pandemonium na Congo ezala nul sans effet. Loboko ya Nzambe ezala liboso ya Congo, loboko na Nzambe batela ba Congolais sika bazali
en fait que mboka wana ezonga ya biso barwandais baoccupant baogandais babima na mboka wana bapakata mbangu mpo nazomona bango kopakata mbango mpe biso tozolanda bango na mangenda. Breaking news. Toza na Yesu. Congo eza ya Yesu. Toza ya Yesu. Yesu amubundela biso.